Nazaine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bandeko balandi ya émission ezui na pesi bilo mbote bisika nyoso ezwa mibino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino Pasipe ma na République démocratique du Congo pambate maye o mako salama ezali penza maye malamu te kasi bayiba Congo mani bazali bobele komi lengele pambate bayeba soki bamoni makambo penza etamboli malamu te nzengeleke bango bali kokanisa bango moko bakomo telema petolobi bravo la bayi Congo mani pambate esengeli penza bazwa mokano ya komo telema Lelo sans Lumumba et bimaki pe na balabala kaka pona ko avertir ba kambia ye kolo Congo pour la ko yebisa na bango ete basi ba lembi lokutela bango ba lembi ba fantaisie cette fois-ci et comme tango oyo balo bana bango la ba congolais soki kaka mbeba e salami na sima ya bokutani ndenge bazali komo kutala boye mwana mboka Félix Antoine Tshilombo la basango pendenge bako avancer soki ba moni kimia te en tout cas bango moko bakozwa makambo na maboko pe ba tumbaki bongo Macron Kabuya Chedabiso. L'Afrique sans l'homosexualité, l'Afrique sans l'homosexualité. Macron, faut combattre poussière. Macron, l'Afrique libre, l'Afrique. Bandeko balandi bomoni penza seke ba congolais mitema mikomi komo suka ko suka balobi ete ba français penza bazali komi mona lokola bangonde bali bakolo ya makambo nyonso yango wana eko simbaka te pe kaka ba français wana lokola tokoti pe na likambo etali ba français kaka bangonde bazali bongo ko kende na Côte d'Ivoire pona ko tchaba biloko la bango ko tumolaka mona mboka Traoré kasi ba kolonga pe te pambate président Traoré azali bongo ko mokanga bango na ba piège nyoso bali ko sala la banze te bolandi 3 ou 4 tentatives ya coup d'état ya ko sala président et le roi d'Afrique na kombo ya Traoré vraiment meye azali ka kokanga bango auta kokanga ba misusu pe asambisi bango pa kendaki ye moko na Kanzati na frontière ya bango na ba ivoirien pour la kotali ça peut kozonga sa message ko loba ete bazali bongo ba belolé pour na nini ba utiliser bango ba tia ba base ba biloko ebele pe ba lukala nzela la bango nde ba atteindre pour na vie na ye kasi tolobi tout africain ba africain nyonso bisika nyonso bozali boyeba ko soutenir mon mboka Traoré parce que révolution na yende zali ko pesa bango kanda pe ba filika ya bololé bazali komo wanga po etela nzela la bango ba français ba kota ba Amerika ba kota na tina ete ba boma ye kastolobi mokako swana yo président Traoré nzambe akobatela yo pe mosalo zali ko sala ezali ya mabete ezali nde akotombola filika ozali na maboko ya ba filika banso pe bakozwa yo te Toleki tokoti la likambo etali mobondo pambate likambo ya mobondo likolobama ba impitaki balobaki kastuzo non réponse ya bato balobi nini Nalingi na maboye message nyonso oyo yoka o mobondo eza derrière Kabila eza faux et archi faux parce que le patron de mobondo eza nga ona alobawa parce que soki mobondo ezalaki na sima Kabila mbele bana na ngai oyo lelo bakoki kozala na ba chute de formation te soko kena kitono kokuta bana mobondo bazawana soko kena le kasho kokuta bana mobondo bazawana alors mutu moko taye la évangile ya mabe que mobondo eza sima Joseph Kabila les enfants. Vraiment merci l'équipe pour la thé na États-Unis d'Amérique mana nanga na kunya dolanga pe nga mokonzi na Angleterre pe papa Denis tozali koloba lelo awa pona nini tolingi ete biso nyonso tozwa pole ya makambo pe to milengele pona kobundela ekolo wa biso tokeno na ngambo ya Est ya République okula bisika ba M23 bakanga mboka totala bango bazali kotambola lolenge kani Kabuya l'homme puissant vide Omoniawa 8000 cadres bauti formation babimi 8000 cadres bauti formation babimi bauti Congo mobimba baye allez banakini bosa lokwa baninga
bosala lokola baninga bafutur cadre ya Congo bango oyo bosala lokola baninga omoni 8000 toti kobimisa 8000 mutu na mutu azonga epa na bango. Na banzi ete bilo moko bomoni pe boyoki nanga alobi wana bazali ba futur cadre ya République démocratique du Congo. Po maloba la bato esengeli ete toyokaka yango malamu pe la sima boye bakoyanola bango. Donc ba préparer plus de 8400 personnes bango wana ba koteki ba formation babimi balobi bango wana nde ba futur cadre. Est-ce que tout s'attendre les locaux beaucoup ya malamu ekobima pambate na ngambo ya UDPS bango balobi boy malgré bazali kokele ko solo la bayebisi ba fayulu bayebisi ba opposant banso balobi ete bango nde bandimi Félix Ataki président pambate élection ya 2018 babosani yango tango bakobimisa gouvernement en place. Cela veut dire Félix a commis Mokonzi libela la libela. Donc bango bazo kansante bazo nuire na Félix or que Félix est azalipe ko kendela bango po bango sikoyo ba pesa ye maboko ya solo solo. To vana mo moke wana na tina ete ya ko solola. Nazali ko yebisa na bandeko langa i deux pesa. Ata ko bozali ko wanga likambo moko pona ko contourner négociation oyo kasi bozangi nde mayele na lolenge ya kolobela yango. Lelo nde na ndimi penza ete bilo nde bato boko teka mwana mboka Félix Antoine Tshilombo pe bilo bato boko misie na kakala boko ntilaye. Soki mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ayoki malamu makambo biso toza kolobala ye esengeli aboma ba parlement de bunyoso ya IDPS parce que vous êtes inutile. Bozali bato oyo bozali komona lokola bozali bangangi bozali komiloba makambo ya solo kasi bilo nde bato boche mwana mboka la kaka. Pambate eloko bino bozali koyeba ete bato muso bakoye koya pe na lolenge ya malamu. Ya solo ba mikitisi pe bobubi bango ndenge bolobi pe élection 2018 et salamité mais si kabo pesi baninga mayele bozala kaka bola Kabila tango mususu pa ngaka zonga na Congo pe bokanga ye mais bo pesi kaka Kabila mayele ti Kabila koti la Goma lelo boleli avion a Congo Goma ezalaka te liboso ezalaki po kende ko balanga nzembo batambola ko keloko betaka musique babanda ko kende ko kota pa Rwanda nde babimi boye baye Tanzanie mais lelo est comme difficulté lelo oyo avion direct ya Goma ezalité Kinshasa Goma ezalaka lisusu te po Goma comme pays mususu et puis bomo ndenge nanga ba ko former bato la bango et puis boza pe makasi te boza na l'armée te ko défendre bino mais sika bozali koloba kaka bilobela pour la ko bebisa makambo oyo mwana mboka Félix Antoine azui mwana mboka Félix Antoine Tshilombo boni babomina yo babomina on est parti à IDPS ba parlementaire debout wana et sengeli ko benga na kabango pe basale le côté parce que ba yebi le côté bazali ko déformer information pe bazali ko teka ola ba projet oyo zali ko sala tango bomi tuna kama kambo to sololi eyebali ndenge ni tala batu babimisaka yango lelo sika ba opposant nyoso ba kozola bilo zage po ba yebi ete yo zali ko sala bongo po ete mapona ma 2018 ezala te do olingi o corrompre bato Mengala nzimite mwana mboka Martin Fayulu Madidi akotombe simba po yo pesa e poste mwana mboka Martin Fayulu Madidi ayende po la kimia pe yango makambula ezalika akoyokama bande kwa ido pesa parti moko oye zangi sens parti moko oye ko bebisa e ko détruire Congo bino boko lela linga parce que bozali ko yebate ete o bozali ko sala lelo bato banso bazali ko kanela bino bolanda na ngambo la bilo moko ndenge ni bozali ko mi bomama kabu ya video biso loza ba di progrès ya Fatou Beton mokonza mboka le président nani mwana la platia ça est terrible bokonzina esila ki bokonzi famille pesa ki Willy Mabiala bakoni ko ya komenda se biso la basoda bakoni ko komenda se biso la basoda biso ko la alors na base bilo moko bomoni parti au pouvoir bolandi ba di progrès balobi biso toli ba di progrès ya Fachi mais bakomi ko ya ko kanga biso donc bazo salir président de la République bazali ko salir mokonzi la bango parce que lelo bato basala kamabe balobi biso tozali ya Fachi
allez-y comprendre que ce qui mon amboka Félix Antoine Tshilombo on continue à continuer la base na yo wana o bazali na instruité o bazali ko sala makambo elongo banité na banze ete bango bato bakotsa bananga noki awa la République démocratique du Congo pour la ngambo le bango pe ba milenge le moni plus de 800 plus de 8400 bango wala batie bango pe balobi bazali ba cadre Congo ya lobby bango ndi bakotika la Félix sala maponamité ceux qui besoin terroriser peut-être la ville province à Kinshasa ezali te parce que baza kotala bino mais ezali que parce que bazali kozela po bayebi ya munene ko kanga bino allez comprendre que bato moko bozala mayele te pourquoi bozali koteka mutu oyo alesi bino azopesaka bilo biloko kolia pourquoi boye pembe na po trahir ye lolenge oyo vous croyez que besoin trahir ba congolais vous croyez que besoin ko se manquer la biso non biso de tozali ko se kabino pamba te bato la bino basala ki bino ta bangola te bazali koya ba congolais ba koye kotika bino si ça dépendait quand ba congolais lokola ngai na kotika bino penza ngata ne Martin Fayulu madina ko kala kaboy na ko sundola bino na tala bisika liboko suka parce que bozali bato boko bozolo ba bilobela sans cause ezali pas si mingi na fête c'est que du amulumba parce que lokola ya tongaki pendant ta molai kasi tala lelo ndenge na simana ye esali eloko moko te nandimeli ingénieur Tchotcho bande ko langai bolandaki ba mobondo balobi mobondo ezali ya bango sina basali yango bango moko bayebi pe balobaki ete na sima ya bombondo wala ezali pe la bakonzi ya Congo o bazali ko soutenir que guerre sila te nanga bokaka ya bango wana lelo bazali na problème makasi na Vital Kamerhe pour la bango sengeli ba kwesa Vital Kamerhe na gouvernement o bazo sala sikoyo do ezali wana benda bika na likambo ya mwana mboka Costa Mutamba na lolenge bato bayike balobi o mwana mboka Félix Antoine Tshilombo aboyi te boko saka pete boko saka te makambo ne ezali koya ebele mbala moko na mesa mwana mboka Félix Antoine Tshilombo aboyi te kozwa démission ya mwana mboka Costa Mutamba mwana mboka Félix Antoine Tshilombo nanu pe assigné yango te kasi pola koloba ete aboyi alter démission na ye ezali bobe na mesa kasi lokola azali makambo ebele azali kotala nanu batali yango te pe faut ba contre la conseil de ministre ba siéger nde na nsima na yango batya mwana mboka Costa Mutamba aza plus fort te to privilégié te kasi nde dossier na ye nanu basiéger bakoti te na conseil des ministres po ete président de la république azwa yango mpe asala nini asigné démission na ye mais na lire oyo tozokendele makambo na poste wana akovandaka te akovandaka te mabe na bino mpona nini bozali mpe koula nkimo na likambo nano esalami te yango toye mpo to éclaire opinion mwana mboka Félix Antoine Tshilombo aboyi te ke Mutamba démissionné wana ya lokuta asigné mpe nanu te mais il faut pas contre la conseil des ministres nde na nsima nango apesa alila makambo nano ya motuya ya mboka ya toute une nation ndenge bozali be muta kosa bilo te toka avion moko te ekotaka Goma avion moko te ekotaka Bukavu na banzi ete bauti kotala bilili mwana mboka nanga ndenge akopesa coupe cela veut dire kuna pe ya li république mosusu soki kaka makambo ya basango esimbi te nde bokoyoka makambo bakati ntena soki bakoluka kokota par violence to bakotikala kuna po ete balkanisation esalama c'est ça likambo oyo esengeli congolais nyonso atyape ya matoi na ye pa telema mpe abombaka eloko nini akoki kosala mikolo mizali koya po une fois kaka mwana mboka Félix Antoine Tshilombo alobi lisusu makambo ya mabe to koboya boyeba ete Congo likei yango baninga kuna bakolakisa bino deja lolenge nini bango bali kosala donc eloko moko ya malamu mpenza ezali na yino te esengo moko ezali na yino te na kati ya Congo parce que Djifendele toyebi te nini oyo Congo akoki kokonnaître yango wana awa na chaîne ya bila libération kilambe jedeta lotaki etumbakane ko tobokela lokole fa mpeka to sensibilisaka to conscientisaka to mobilisaka to sala ke veille patriotique peut longolaka pepe Congo na bolema peut lobaka tout ce que les gens disent tout bas awa lokuté le kakate bo solo ele bon bo solo kasi na stade tozali sika mama la chabiane mama sociale na ba mama missionnaire na plus 32 na mboka nita babe foko yo moto pe bakoka lumumba
moto ali kolonga siko ya ninde mwana mboka Martin Fayulu Madidi alongi likambo yango pe ba oyo balingaka ete oyo balingaka ete ba moni sika pe ba tomboli pe balobi bravo na Martin Fayulu Madidi c'est le seul oyo azali kokanza pe komitia bomo ina ye na tina ya kosenga kimia ezala pe ba rebelle balongola Est République démocratique du Congo. Yango wana moni ete bakozanga te babamba ye mabanga ya déstabilisation pona rôle oyo azali ko jouer po bandeko mususu balingi ete ba rebelle bakota kaka babengala mona mboka Félix Antoine Tshilombo po asali mosala malamu te. Kasi ya talisi bango alobi soki babengani ye lelo bino bolengeli nini ba Rwandais baya lisu kokamba ba paya ba dominer lisu sur biso to sololo nano pe biso na bino to yebe loko li to ko sala po ete ba rebelle ba longo batika la luboke za la kimia to zolo na indépendance ya biso to kanga ba frontière to se préparer en conséquence à ces moments-là de entre nous les Congolais to ko se décider Peter yango to zali koloba ete bandeko la biso to teleme mboka la biso ezali malamu te mboka la biso ezali malamu te totika biloba loba bato ayi deux pes botika biloba loba parce que bino nde bato bozali ko benga ba rebelle ba koto po bino bozali ko loba biloba loba na talisi bino mosapi ya talisa botika mona mboka Félix Antoine Tshilombo akende lolenga zali ko kende ba solo la bacha kimia po ete boala makasi te ya ko bunde tumba yango to sengi ba Congolais bo chauffer kaka océan ndenge boko sala po ete na suka na yango boyeba ete tokotelema mpola kobunda moto akote lui etumbala mandoki okosilisa na ye kaka na mandoki. Sauvons le Congo, sauvons notre patrimoine. Bon mata bokita décision ya banguna ezali ete bango bazwa bokonzi ba renverser pouvoir na bango wala kuti tali ba congolais te po mona mboka Félix Antoine Tshilombo bazwaka te abomaka ba congolais bokonzi ezaka ndi ya Fayulu. Alors sika biso tozali kobundela nini koboya nde makile ba Congo bane sopana ndenge sopani koboya génocide koboya maltraitance oyo ya kopekisa biso to sepelaka lipanda la biso bazongisa biso la boumbu systématiquement. On dit non à système wana parce que nous avons le droit ya ko festoyer ya ko sepela ya ko sala mitingi ya ba vieux mata ekita li fili ya ba yima pinga ba lakisa lolenge lini ba longa ki likambo yango kasi soki bazali kozongisa biso pays sous l'occupation du 21e siècle systématiquement to kondima yango te. Voilà place tozali ko chamu ça peut pas ba Amérique pas ba français et pas ba anglais et pas ba tout au bazar derrière système oyo ya ko coloniser ba congolais tolobi te yango to tourner miso vers les vrais congolais les vrais compatriotes. Assalamu alaikum la mama Jawa pe ba musulmane so bolibongo na South Africa na mboka ya Gilo Mpinga ba mama ya moto bojali moto mozima mite botele mebino banso pour te défendre patrimoine abiso mon mère de Brino na Autriche. Partagez mes missions laïques ndengo salaka mon mère et tumbe comme une sika yango tozali kozela li solo oyo soki kwa malamu te boyeba etezali ou bien donc virage ya suka yango oyo mona mboka Félix Antoine Tshilombo azali kosola la basango soki esimbi te boyeba ete esengeli to milengele pour la ko repousser bango bobe na mandoki. C'est que tout Congolais a le droit de kosima mandoki pour être à défendre patrimoine na ye po banguna bakobi kisabiso te ko sepela la binemite ko sepela banguna te bayende po baboto la ekolo bayende po bayiba mabele na yo bayende po bayiba richesse na yo bayende po ba détruire yo talati na likambo océan de la presse aye ko conscientiser ko mobiliser pe ko sensibiliser bino. Merci na ba poramento ngola no bondia botar de bono itaya rebise ko komela bino mamour d'Angola la mokiteno Florence ya Matondo bido Juka M le number 1 ya océan de la presse congolaise pela moninga na ego tue boulai bino nyonso bo ali bon na France la mboka ya mama Célestine et papa Michael la patrouille la mort nous vaincrons la peur doit quitter nos esprits papa Alfred na mama Clarisse na mboka ya mama Vava ba joli qui dit mon mère ni passe à la ngai ino ba maman nanga Sidonie Bonne France ba maman Chantal Tambila ba maman Moto Bojali vous êtes tellement nombreux
botelema mama bonheur, botelema mama Genise Manga, Valérie Petelo, botelema bino Banso, bana ya patriage, botelema. Ce n'est plus le temps bolala. Congo a limboka la bino, c'est les bitumba papa la bino. Donc bino de sengeli bo telemaka pour être bon revendiquer ba droit. Bino batu boyebi vraie histoire. Bolo baka yango. Ce qui bo bangi koloba bo pesa ka biso balobeli poto pesa vraie histoire. Parce que tozala ki wala te mene moi bino bo solo kala ba papa bino. Bo vivre la ba papa la bino. Boyebi nini balobaki. Tokeleki pa ba ntezala de tozwaki. Il fallait que tokele vers cimetière na ye. Mais bomoni makamundenge nini e bongwani. Alors les Nenkongo bientôt na kobenga bino poto kende ko sala ta monument ya papa Nzezalandu boko eko tika bongo te. C'est lui le fondateur, il appartient à Bako. Le 30 juin il faut vivre. Le 30 juin il faut vivre les jours na biso ya lipanda. Il faut tout vivre. Balinga te que vive le 30 juin. Que vive le 30 juin. Et c'est les moukolo tozalaka indépendant. Donc tozalaka pays indépendant et non dépendant. Non ba som sabisa la boumbu, non ba diriger biso, non ba pesa biso biloko tolingité. C'est le plus le temps. Yango sengeli tozala mutu moko, to se soutenir pour te défendre patrimoine na biso. Na awande na sukisi. Merci na bino nyoso bozayi pa biso boko benga biso. En tout cas nzamba pambola bino. So ko mo mongolo to kombo to kozanga te ko pesa yo merci. To lingi bo partager be mission bo liker. Bo s'abonner massivement à National Libération. Yanikota Mutunga, partout où Bozali, mon mère de Brune en Autriche, ba maman ba papa ya Suisse, totelema. Ba papa ya Suisse, boloba ki Bozali. Mais nazo mona bo bengate, ba maman bolembi, partout où Bozali botelema. Botelema. Merci na Kabouya l'homme puissant, n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Papa Dieu, directeur recherche stratégique. Guillaume Gangoulao, que Dieu vous bénisse. Et personnellement, sango mokonzi parrain bémiso babiso, Peggy Lomboto. Nancy Bofo, Bibiche Boseko, Bilonio Son, Amboka et Sassonges, Botelema, Botelema, tout le monde de la nation. Nous avons un sérieux problème. Bye.